Lokoso mwindo to bundela mabele. 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 Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela ekolo. Tele mato. Baindo, totelema sango pesa soko mesoro banda kona bino epai wana penza bozomi ebele na ngonga oyo kolanda émission éveil conscience, émission éducative, émission kelama na likanisi moko ya kolakisa moto moindo ye awuti wapi, ye akomi wapi, pe ye azali kokende wapi. Nde yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kokundula bandeko nyonso baza na makanisi ya malamu na ntina ete ya kososolisa etuluku to bandeko na bango bayindo bazwaka libaku ya kolandaka biso mokolo na mokolo. Na mokolo mwalelo tokosola si actualité ya mboka Congo. Epai wana toyebi ke na kati ya mboka Congo tension eza makasi entre bandeko na biso ya FCC pe na bandeko na biso ya Cash. Kasi na esika mosusu tozomona ete mokonzi ya bangunza banda na epoke ya Muse Kabila kino lelo asenga kaka unité esengeli ba politicien basangana na kati ya bomoko ne bokasi ezalaka na kati ya bomoko tokokende liboso de tolali pe tolamuki epai wana tomoni pe mokonzi ya mboka azobengisa bana ya mboka na ntina ya kopesa makanisi ndenge nini ya kokende na union sacrée pona kotenika ka fasi ya bamabe ozoninga kopeleso na kati ya mboka. Kasi na kati ya bamasolo wana eloko tomoni ya malamu présence ya bangunza na kati ya masolo wana nena mokolo molelo tomeki ndeko ndombele botale na ntina ete kosolola na bango invitation bangunza bakende ko répondre vis-à-vis pa mokonzi ya mboka nini basolo na mokonzi ya mboka pona bomo ya bakongolais na mokolo molelo su de zongi susu bango ndeko ndombele botale na biso mbote ndeko na ngai tambikoka mbote pena bandeko yonso bazo ibongo libabu ya kolanda biso mokolo molelo ndeko tina ya mbibino na zane sengo pamba te ba téléspectateurs ebele o bazoka libaku mokolo na mokolo kolanda ka biso na manaka na biso ya bayindo to telema tango bamoni appel au mokonzi mboka alansaki na tina ete kosala union sacrée kosangisa ba congolais ne sika moko bato ba pesa na ba makanisi lobi leki to mona ke ba masolo nyonso mokonzi bangunza fu mukusu asalaka te kasi lelo o babaka nzambe malamu die grand batindi invitation pe mokonzi ya bangunza pe bake ba répondre ndeko ndombele botale nini oyo mokonzi ya bangunza to pe bangunza bakende kotalisa mokonzi ya mboka pamba te ba congolais beleta bomoni ke mokonzi ya bangunza soki invitation esepelisa ki bango na bakite papa oyo yo mokonzi ya bangunza fu mukusu azaka na ba makanisi ya malamu nenga ki kosola na mokonzi ya mboka cette fois ci makambo kotambola malamu malobo mboka na bino ndeko tambi na reprochaka na yo makambo mwa mingi na plateau na yo na souhaitaka na tango oyo yambi sango oyo na plateau na yo oyambi nesongi ya nzela mwa mingi oyambi ndeko ndombele mwa mingi na souhaitaka ozala journaliste ya investigation tango botuni ngai motuna bangunza toroba boze kotuna nga motuna pe boze koaffirme na bandeko balandi kasi bangunza ke nesongi ya nzela azalaki na consultation tolobi bangunza mokonzi na bango fu mukusu bangunza oyo so bakende ko répondre wana mokonzi nde fu mukusu na etamboleli ya République démocratique ya Congo ezalaki etamboleli ya ndeko tambi c'est-à-dire ebalukaka na makambo yebi mebungaka bangunza mokonzi ya bangunza nesongi ya nzela fu mukusu kia muzana panda Angola eze supposé bato bayebi eze supposé soko consultation yali motu oyo bakomona nesongi ya nzela fu mukusu kia muzana panda Angola bakomona bangunza mosusu te po batunde to bamitunde baze kokenda ko représenter kuna est-ce que sima ya bangunza oyo bo affirmer na bandeko balandi déclaration ezalaki kuna ezalaki ya nesongi ya nzela to bangunza wana baki bangunza ya fumu kimbango te to éclairaka bato bapesaka biso balopesa pana bino tango bolandaki liste ya consultation ekomamaki église de bangunza nesongi ya nzela bakambaka église te baze révérend pasteur te baze révérend ngunza te bango bakambaka religion africaine vutuka fumukimbango lokwa na liste wana religion africaine yalaki te oyo bakendeki étant journaliste luka bango jwa bango soko baze bangunza ya kobikola soko baze bangunza ya wapi nakoyanola te nesika na bango mais tolingi toloba kaka
esika bolobaki nesonganzi na fumukuzu kia muzana panda nangola uta la nuit de temps depuis époque ya Mose Kabila babandi ko bunda po ya unité yome politique po nini mosalo bango ba yei na ngolo lelo eko sala booster eko tindika manalo mbango soko homme politique kwa la conscience inconscient c'est homme politique na mosala ya fumuki mbango yango cause ya destruction ya yonso yango cause ya misère ya pauvreté yango na bango ba dirigeant yango politique lelo bazé kokoka kozwa te bonsomi na ekambeli mboka bazé considérer lokola ba gouverneur ya ba colonie bazé bana ya loposo pembe facilement président français Macron a kokia fanda sali lettre à lobby président ya Côte d'Ivoire lobby na tongo na mona yo et ko sala mabongo mais président ya Côte d'Ivoire malgré soko 78 ans ya mbola na ye malgré troisième mandat na ye expérience a zenango na motu ya mboka akokokata na seconde ko sala mokanda a convoqué Macron diligence nzoka soko bakoyoka nesongati na fumukuzu kia muzana panda nango oyo babanda koloba depuis musée en vie boyamba fumuki mbango po molimo ya conscience ezala kati na bino ezepasi consultation zeko salema to yebite to lobaki yango na manaka eleki ezelo kola moto azeko bela tuberculose mais bakei ko perfuser ye schéma kinini te bolugi makambo mosusu oyo tungisi po tokoloba ndenge nini po bo soigner moto po bo kenda na résultat ya malonga il faut yeba cause awa bakei na consultation c'est bien bon bo sangani ezalaki recommander nane songianzila unité ingeta mais c'est quoi ba yibi koko me batiki bonkoko bo yibi likanisi me botiki hotel ya likanisi bongo boko kenda bosani mais eloko yoso balobaka toute manifestation physique et spirituelle mokili ya mosunyeze photocopie mokili ya molimo soko ne songanzila ba bimisaka ba données sur le plan physique ba yambaka na mokili ya molimo nzoka nde soko moto azeko koma mokanda oyo azeko komeze ndambo oyo etikali eze ebele tango nesonganzila balobi na itando bato bakenda na unité ayebisi bino molimo nini babelelaka po esangisaka bato wana balobi te etango bino boyibi likanisi bokei nango bongo molimo wana boyiba ye ndenge nini mpo nesonganzila nde asiye na bongo na basin bango nde bayebi bakobimisa molimo nini te eza erreur grave soko bakanisi kocontourne nesonganzila te bozonga na moto oyo azali kokumba likanisi bokenda botuna tata tango yonso kolobaka likambo ye toyoki mpe bino tokokendela yango lolenge kani tokosala lolenge kani baloba simbawa babandaka na alleluya te na consultation molimo ya division yango wana babandaka na biblia te na esika ya masolo kinzondi biso ze bayinda bakonzi bayebi yango te boso refere na songenzi c'est simple batelespectateur mingi toyebi na ngongo boza dessus ntango boyoki ndeko ndomele botala lobeki te bangunzo bakendaki wana ezalaki bangunza ya église ya bangunza eno ya religion africaine kasi tobanzi mpe toliki ete masolo ya mboka ekosoka te na bamasolo ekoya bakoyoka kaka na esongi ya nzela ti bakokóma na esika bakoluka bayeba nini oyo tata akeli likolo na esi azokitisa epai na bango nde tokosengana bandeko na biso ya régie soki baza prêt babalansele biso baélément oyo ndeko ndomele botala akumbelelaki biso. Tata mama désordre oyo liberté d'expression ezali ba complot mindele basaleli biso de première république ekwei tokoti deuxième république premier président a échoué parce que erreur asalaki ezalaki nini tango tozwi indépendance politique mais indépendance spirituelle tozwaki te indépendance économique tozwaki te ebongaki te accession na biso na indépendance tozwa les deux indépendances veut dire indépendance spirituelle ezala mais lokwa tozwaki yango te tata mama yango moto ezali cause ya pasi na biso ndakisa Mbuta Lumumba oyo azalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebi te Lumumba azalaki nani elongi ya Mbuta Lumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na polar
lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi menzoka maso wana oyo Lumumba communiste ateki mboka na bakomuniste nyonso wana bayebisaki bino yango bino bomonaki te me bayebisaki bino na banani yambo bakanga Mbuta Lumumba balukela ye etumbu ya liwa bapreparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba nde wana na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste eza lisumu te. Attention, Lumumba alingi koteka mboka na ba communiste. Communisme ezali satanique. Ndenge wana mingi na kati na bino bosepelaki liwa ya Mbuta Lumumba. Nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso po ete toka kolongwa na pasi po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko euta poto me biloko eutaka poto eyaka yango eza kokontinue biso na pasi esengeli tozwa bosomi oyo ezali spirituel babomi Mbuta Lumumba baboyi bapoliticien congolais ya tango wana basangana tango nyonso bakoluka bosangani ezala conclave ya Luluabour to ya Lovanium to nini ko créer bango désordre ti tokomaki na eleko ya Mobutu tokomi na eleko ya Mobutu le même mindele oyo batiaki Mobutu le même mindele baza kosala kaka makita mpo na mboka oyo te kino batiaki ye mpe banzube nyonso te ntango aye kolongwa lelo tokomi na président Kabila mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuye président de la république bakobenga biso tozali bakabiliste tozali kosala campagne mpona ye tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bacongolais mundela ambrouye bino omoni asali nini azwi baprêtre catholique botala bien baconférence nationale nyonso ezalaki dirige na baprêtre catholique mpona nini bosimba te oyo nyonso ezalaki hypersensible raison yango wana baconférence nationale nyonso presque échec na échec réconciliation esalema nango te relecture ya histoire esalema te mpe zéro bambrouye bino bongo or ntango bino bozosala baconférence nationale na 90 wana tozokota ntina 91 na afrika wa pape chef spirituel ya occident adéclaré ke ntango na bango esi esili est-ce que baafricain bosezisaki occasion wana non monde spirituel toujours amoni ke te eloko oyo etambusaka mboka eza mibeko or que chaque pays ya Afrique ntango alingaki koaccéder na souveraineté internationale mindele baboyaka nde basalaka nini bazwaka bamindele ndombe na bango na se ya bokambemi na bango moko basaleli bango constitution oyo eza korégir mboka oyo ezalaki bakoloni na bango po esalaka avant l'indépendance égale après l'indépendance omoni sikoyo baéveille bino keno pour réviser ba constitution ce qui veut dire ni quoi malobela ngo na lolenge wana elingi koloba boye bosala ba constitution ya sika et non bosimba kaka article boye mutuka ezaki mbamba lokangi fil de fer nokosala kaka eza provisoirement parce que était mutuka eza malamu il faut bosala ba constitution ya sika et na kati ya ba constitution ya sika oyo kozala na mibeko par exemple le sol et le sous-sol appartient aux autochtones l'état aza kaka gérant na yango l'air wana avant même toteka bomengo na biso il faut biso toyeba kofixer ba prix ngai naza na ba vision oyo bato wana nyonso bozo batemaka makambo na bino ya ba tendance wana nga nalobi peuple congolais aza kosouffrir et souffrance na ye bandi depuis époque coloniale ti lelo
kotiango na mutu ya président Kabila nenga na boyi po wana bokosi parce que ndako ya mabele oyo eza na bandako ya mabele eza na commune ya Barumbu na commune de Kinshasa na Lingwala tina Kitambo ezali président Kabila avant ye ce qui veut dire que bato wana bazali kozwa makoki te ya kotonga bandako ya kitoko oyo esali ke bazwi bamoyen bamodifie pourquoi topesa ye charge ya likambo eza ya ye te alors que likambo wana engutaka epai mosusu matondo fumu tokomi mpenza na suka mais tokoconclure te soki tokopesa bino liloba ya bokabwani te et rapidement na quelques secondes baconsultation apparemment batie bino kate to église kimbangiste ekendeki koloba na nkombo ya bamouvement kimbangiste nyonso tolobi boye pani likambo ni bato nyonso mituna kaka yo kaka pankusu tomoni bino te na baconsultation mbala mosusu esengeli base consulte nano bango na bango eza malamu pamba te biso eloko tozosepela eza molimo ya dialogue basolola bo biso ntango nini tozoloba esengeli bakongole bavanda esika moko mpe basolola kasi lokola yiki ezalaka na ngambo bapoliticien bino bolingaki mokonzi ya mboka abandela wana kasi fo abandela na bapoliticien na bato oyo bazosambela na mangomba wana abandela nano na bango kosolola na bango mpo bango wana nsima na yango soki abengi bango asololi na bango base mettre d'accord mpona koloba te intérêt ya Congo ezoprime avant nyonso pamba te bomoni soki bakongole bakosala badialogue wana mpona intérêt ya Congo te eza mpasi na mawa bolanda yango bien bokomona te moi akei sanza alandi ye ntango bozomona mwa arke wana ezobima eza arke ya sanza te eza moi nde azobima bongo tala longengo na ye malamu bandeko na régie po bana seso botala longengo ne malamu ezali longengo oyo azalaka nango liboso te aza na longengo ya sika ya makasi paske na ngonga wana milimo ya sika ezobotama tokoti eleko ya sika elingi koloba na kati na biso vertical horizontal baincarnation ezosalema ebandaki banda lobi wana na vertical mpe bongo na kati ya mabuma bamama bana oyo bazwamaki na bazemi lobi ntango ya sika na nzete lokola mpe na bibwele na bandeke tobandi ntango tozokende ya nguya ya bokasi ya mpemba kalunga donc eza nango te na ndenge bato bainterprete soki balai kutu mayele lobi mbele banga badialoge malamu parceke tata na mama bango wana balakisi bino ke tovandi esika moko sanza na moi bango wana bazweli bino ntango molai éclipse esalaka ba 2 minutes mais oyo à peu près 45 minutes ezokende ezozongela alobi botala basengi bino boyokana tata na bino na mama na bino tata na bino moi na mama na bino sanza tata apusani mama alandi toyokana botala nanu bana soki koyeba ezalaki moni kokende olanda makambo bapaya liwa nzoka lobi ezalaki mokolo oyo memba buta mutu Tshisekedi baya balobi bobana esili mindondo esili tobandisi po ntango ya sika na mboka oyo fo tokoma ete président de la république ntango azolongwa akei akovanda epai na ye librement fo tozala ata na ba 5-10 président ancien président de la république ekoki kozalaka kaka teke na makanisi na bino ya mabe ya bamindele parce que balingaka desordre mpe guerre ezalaka na bamboka na biso tozalaka chaque fois na baexilé politique tozalaka chaque fois na baprésident bakanga bango bamenote batinda bango na CPI non kolobi lere yo mpo kokota wana ekozala eloko ya bongo tokolingango te biso na religion africaine loba nazozongela soki mabele oyo eza ya mundele matondo mingi akotikala kaka maître libela na libela mais soki mabele oyo eza ya bakoko na biso batikelaki biso mabele ya Afrique oyo eza ya biso mpo bakoko na biso bazoniata bazomela bazopema
tango baniati nzoto bakoko na biso bameli makila bakoko na biso bapemi midima bakoko na biso tomata tokita na boyo nyonso bakosala complicité na mindele tozali awa totala lobi epai tozoke soki lelo bozondima te meme afrique ekosangana tozali kaka tokotambola te na système ya conférence de Berlin libela na libela boboyebaka ngo bien ezali que lokola président de la république mandat na ye eza spirituel eza oyo bopesaki ete ya ba 5 ans renouvelable une fois wana eke lelo bosali yango par la force ekumbi lisusu désordre plus grave kutu non komeka te parce que soki liwa ya bato eza wana liwa ya bato bamekaka yango te okokende kosekusa bato wana te kotinda te komeka olobaki no nazwa mwana na ngai nabwaka ye na kati ya osea bongo natala soki akozinga nakotia na libulu ya volcan natala ye soki akozika attention liwa bamekinaka omoni boloba boraisonne makambo ya malamu de 60 à 65 désordre ezalaki awa par-ci par-là président Kabila bota makambo bitumba ya Jean Scram na 67 na est makila de Kisangani na 67 président Kabila zalaki mais comment va tu bozota la présent bozota la passé te kaka karaté oyo liko bobosani yango bitumba balulu wana baluba mais il faut boyer batala bokende na est botuna bitumba ya Jean Scram Bob Dienard combien de morts na profité pour na koyebisa papa Tshisekedi papa Kengo na régime après papa Kengo papa Tshisekedi groupe nyonso oyo ezalaki na 60 bosala effort moko na ntango oyo bosunga jeunesse congolaise ete pasi na biso eutaka na occident alors ezali temps mpo bacongolais bavanda esika moko dialogue raté oyo boratisaki na conférence nationale souveraine papa Tshisekedi naza koinsiste parce que bino bato ya ntango wana papa Kengo papa Kizenga nano kei te oza nano na mokili ya mosulu bosala effort wana ke raté ya 90 to récupérer yango na mbula oyo donc bovandisa bagene baya koconsulite bino en tant que bamikolo boyebisa bango na mbala oyo tala biso eloko ezali kobebisa biso kaka soki ekomi periode toyokana baye kotiela biso songisongi tobandi koswana koyinana bango baprofite lelo mbala oyo boyokela bango lisusu te botya boyokani entre bino bozala na esika moko mpona kotala bolamu ya mboka e jamais okokokende kolelela moni okokokende kolelela yo bile yokende kolelela epai ya oyo aliaka yo kebikisa ngai omoni ezalaka te mais ndenge nalimbola bino eloko eza très très capital sans indépendance botika na bino nyonso bozowela. Ah bon? Ce qui est indépendance eza effective te bokoki koloba te parce que lelo bamboka lokola Chine lokola ba Corée lokola ba Inde eloko liboso même ba Japon eloko liboso bawelaki ezalaki ya kozala indépendant tango baza indépendant nde bokoki ko réglementer makambo na biloko na bino ndenge bolingeli mosi longtemps boza facilement corruptible boza indépendant te oyo kaka boy M23 telemi kuna eza ba yindo kaka okoyo kaka kunda batwara telemi ya bundu ya Congo tu ne mwanda semi donc tout ça aussi ça mais nyonso wana ezo créer mabe parce que lelo même bango bake kokota na esprit ya mundele parce que mundele mutazo lingani ni président Kabila te pour faire échouer bino wana faut boye bakango bien pour apesa bino retard parce que basala bino on a 71 na 61 71 81 91 2001 2011 o wana toko développer ngona bandi parce que o eza télévision tant toza na masolo entre population na biso ndena ko yebisa bino programme ndenge tozo tambola na ndenge baza ko embrouiller bino yango to sengi na bino population bobo zolanda biso na bandako eloko liboso bo limbisa na entre bino bo pesa na bambote poto koti na phase de réconciliation et na réconciliation wana ba politicien
bino pe bo se réconcilier entre bino boyo kana boya auprès ya peuple pona ko yako senga peuple pardon to bandi na ba première politicien ya première ère ba papa Kengo ba papa Boboliko ndenge bozolanda non baza vivant ils sont là oui. Au Sénat bato belé bosangana ba père on a bazate bazali bazana Sénat bosangana Boboliko lokonga papa Kengo bobenga babenga classe politique actuelle bayebisa bango ke baleki bo pardonner biso parce que to induisa ki bino erreur to ndimela ki mindele basangani basali force wana baye pepa ya peuple limbisa biso parce que to trahisaki makila na bino to trahisaki indépendance rapidement to za moi 5 minutes et boye ba que le mal africain partout les abaki mususu te za ba catholique c'est pourquoi biso religion africaine tozo yano la catholique ndenge bozo kangaya tozo yano la catholique awa yo lobike ba dirigeant bazo diriger ba dirigeant kapona mabumu na bango biso to tunyo question le kana télévision cardinal ya ba catholique loba nani a forma batuwana alors ba mindele ba pays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya ba voisin mais faut to sala makasi pour réconciliation ezana bandeko na biso parce que tout ça les un système politique pour nini ceux qui badingi ba déstabiliser pouvoir au ezana Congo bazala na facilité ya kosala ya donc tozako même le président de la République lelo ba tendance o mayele mabe bazo ya nango que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement le chef de l'État où il y a ça en place biso to dénoncer yango déjà on a koloba été tozali pour mariage ya FCC cash bon bakisana la muka il faut quota na libala wana po Congo eza ya biso tango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa po ata bino bokoti Mobutu awalakaki 5 ans akosekisa Congo Mobutu tango akei akendaki na titre dictateur pilleur a pillé mboka il a tué il a volé hein Kasavubu yekuti bapesaka ekombo bilemba kaka moni et Mosé Kabila dictateur donc bazokendela kaka na bongo soki mutaza ya bango te bakoluka baboma alors tolingi sikoyo biso badenaturer biso babomi balangi na biso bapekisi biso totonga bandako ya minene baexploiter baminere na biso bakati biso bamaboko babomi biso batie biso même tina baexplosif na mabanga bapandi biso na badynamite bazwi misuni wana bayebisi bandeko bolia ndeko na bino quel niveau ya criminalité wana nyonso ezala ezipama elobama te au nom ya distraction ya CPI lelo pona président Kabila non il faut remonter les cours ya histoire de 1885 parce que na simbité de 1485 pona nini parce que na l'ère wana bassin du Congo ezwaki Gabon ezwi Congo Brazzaville ezwi Centrafrique Tchad ezwi Soudan ezwi nini Uganda ezwi Angola Zambie ezwi Burundi ezwi Tanzanie bassin du Congo so boye bakate Cabo l'Afrique centrale mobimba bakosa matin parce que type azwaka mbongo atika eloko malonga te Don Henrik Kinu Vembaliaka mbongo atika eloko te alors ce que eza bongo to ça l'erreur te lelo ya ko trahir Afrique mais biso plutôt eloko tozo senga bango en total nano en tant que Congolais total nano biso ba Congolais tendance nyonso confondi to vanda nani asala nini na Congo ya malamu na ya mabe ceux qui a ko réparer ceux qui a ko indemniser ba ya ko indemniser wana ndeza important parce que lelo za dirigeant okoleka mais yo peuple bazo manipuler lobby yo poko koma wana oyo lelo bazo ko bongisa Congo te bazalaki liboso ba élève omoni ba condamnaki ba prédécesseur na bango lelo bango bakoti na bibonga
nayebi te soki babongisi nani akorige ezaleli ya mabe ya génération ya bapapa Kengo Wadondo atombola mosapeke ye soki azali. Donc bapapa Kengo na tour na bango bacommissaires généraux babebisaki babomi indépendance ya Congo, bacollaborateur ya Mobutu idem baye koekarte bacollaborateur ya musée ndenge basalaki na Mbuta Lumumba et lelo lisusu parce que bazolinga bacontrôler Congo bazomona ke mariage ya FCC na cash soki lamuka kokota lisusu na mariage wana alors Congo uni ekokoma makasi. Alors faut bango babanda toujours no tala kokota te to ko glisser yo boyo tala ko sala boyete. Or le premier corrupteur ezaka ko wana azoleka na télévision église na bango soki ba corrompre te na époque ya Zinganku bela kufa te. Mais le premier coup d'état balongola nani Zinganku na bokonzi mbele salema te. Deuxième coup d'état ya Mpanza Nzinga mbele salema te. Mvemba Nzingo bakumisaka babeta ye masasi bango pe batantaka kosala ye coup d'état kaka na ba catholique po bakokaka ete. Histoire eza mulai. Et Mbuta Lumumba qui par trahison et qui ont trahi Mbuta Lumumba. Bota la liste beaucoup kuta ke baza ba catholique basambela kana catholique. Na ba yeve ki baza na kat. Alors qui a corrompu qui? Oyebi ke ceux qui bomoni bazotia batu bambiche elingi koloba mutu wana akosala malamu. Soki mundele aza ko insister sur divorce ayebi ke mariage wana eko créer loko malonga na mboko wana ngana za kwa sire na za trosi parce que zelato ya na ko bisabine loko moko oyo batu baza ko ignorer soki ancien président alobi biloko mibale ezalaki clé naza même pas na 15 personnes soki nazalaki ata na 7 ne peut pas sa crédibilité na makambo ce qui veut dire ba collaborateur ba yewana nzela mais nazo le ben oyebi mama soko zo diriger te okoyeba pasi ezalaka na ko diriger te okoyeba te. Alors lelo président oyo akontinue ye pas na 15 personnes aza pe na 7 eza motuna est-ce que aza ko souffrir te ndenge pe ndeko na ye wana autaki ko souffrir. Alors ceux qui ba téléspectateurs ko ba ko réagir na ba nouvelles affichées ndiko ntombele za totali ba élément oyo na kata totali ba élément pe mutuna mususu eli biso bo sala commentaire to pamba te bande ko na réagir ba zo toujours fité déjà na pour na ngoma émission mukonzi ya bangunza ba élément bandakala bandala ndemi to moni ba image ba ndemi to moni ti ya 2020 ah le quoi to bene na soka émission na commentaire ya ba élément on so ko balancer malobo mboka bi ndeko na ngai tambi na sepeli yambo ba balancer ba élément bolobi liloba moko tango mosusu na masolo ekoyaka na ko consultaka ne songianzila webi bato mingi bakufaka na bopito ya minene et la capo ba memaki na ino na centre moko ya quartier ezeka na bango te mais kolo centre wana tika kimbongo ya bileite na ndako fa benda bino na ino misolo akosa na thermomètre kufa na microscope ze wana kufa mais okwa yefwa jwana na mbongo ya mfumbwa ya wangila ya loko moko songolo adwi bino misolo tango amoni pe metikali ndamba obi na sala bino transfert weze suka na ngate tokeba tango toze kolekisela mboka oyo République démocratique ya Congo tango bakoluka ba zonga na bomoto ekokeza la trota ekozala bomemi cadavre oka bokomina l'hôpital à monene babi boyena ibembe bolekisa na mort keba lodezala ebembe ya mboka oyo po dernièrement to landi ne songianzira na plateau ya concert na biso balanga alobi to kokoma nesika oyo bayindo babeta masika na mindele te ba saisir opportunité la menace kaka pona yango lelo baweti susu ko renouveler pour une année embargo bapesa na bato nyonso bazalaki elongo na président Kabila États-Unis abakisi embargo lisusu ya une année justement parce que
balingi batravaille na bakonzi oyo baza sur place. Mais ti ntango bazotravaille bongo nga nazosenga na badirigant oyo bazokamba lelo égalité ezalaka te entre riche et pauvre ekotikala jamais kozala tant que baimpérialiste baza na misolo ebele. Donc tout s'attendre te ke biso na bango égalité ekozala. Donc soki tolingi tobika na maboko ya parce que moto akangi biso eza mondele, il faut se révolter contre mondele. Il faut kaka se révolter contre mondele advienne que pourra. Parce que nzambo ya kela biso akotika biso. C'est ainsi ce qui toke na prophétie ya Mfumukimbangu ya Mbanza Nsanda. Tokone kokuta kuna prophétie moko ya makasi elobaka ke un roi divin akoya sima ya motangisi tango akotangisa bato. Et na tango na ye arrivé na ye koya na ye kozala trop meurtrière bato belé bakokufa parce que continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Omoni situation ndenge ezokendela. Ti suka suka nzambe akosala eloko moko ya kobeta na ba mindele na ba yingi. Parce que mindele tellement baza ko s'entêter ba kozwe eloko moko o ba lotela ndoto te. Comment bosali bato mabe pendant plus de 5 siècles? Bosali mabe na monde mobile. Ce que bazo se bino ke non, bosenga pardon. Bosa la réparation, cohabitation ezala, mais bango bazomona ke biso bayendo. Il faut tozala kaka batu ya fulu. Mais ça qui batiki lelo Afrique, photo ekozala ekovivre ndenge nini? Lokwa bandeko baze kosala pression kuna na ténéalogie. Bilili ya ndeko na biso Israël Mutombo ngai kamusinga te. Eko kamisa bato bakanisaka ba catholique nde basokolaka basali nzamba lelaka. Ngai te. Ngai na yebi que sali ya nzambe eze confusion bato bauti na ngota la nuit de temps. Bande ko kanisa soko balobi moto aze missionnaire catholique. Mon missionnaire ezeko ko la kisa mosali na nzambe te en ma mission. Batinyo mission kenda ko bomoze missionnaire. Batinyo mission kenda ko yiba moto kenda ko kinape moto oze missionnaire. Ba catholique ba yawa yambo basala na inote basali na nzambe. Basala basali ya Vatican. Bayaka na mission ba enrichir Vatican. Yango moni chasser le naturel, il revient au galop. Omoni ba kanisa ki kolongola bo solo to baka bo sembo zena ntina te bati yango bisebuse. Pe lokuta ta soko ba kotia yango malasi e kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Omoni batiaka malasi na lo na lokuta e lumbi solo nango mabe sikao. Ba mamelo ba kape ba goli ko so ya bato na bango. Oki évêque wana adjoa ba goli ko so kuna na couvent. Sika ba goli ko so ba lembi ba bi men to zeba ba instrument sexuel était soko ye o gratter guitare mbron o yo to boy e ba boki bango libanda. Ba boki bango libanda. Bilili ezeko bana yango moko. Ndana meseko ba soko bilili bize ngai ngatia bise ute. Ebele ya bato bazolanda biso na ngonga oyo toyebi ke ezosala pasi mingi na motema kolandela bafwa oyo toza na yango bai oyo toyebaki ke basali ya nzambe kasi botala biye oyo ezalaki na nkukulu eloko mikomema na mposa bandeko na régie bazositana biso bena mapele na soki émission na biso mwa commentaire na nini oyo totunaki bino te bokotalisa ebele ya peuple congolais batie confiance na masolo mokonzi ya mboka organise wana maloba mboka na yo ndeko Tambi Matondo makambo ya ntina boye kaka nde umelaka te
toze koya te na plateau ya émission kosala kokomisa Nesonga Nzila Fumukusu kia muzala mpanda na ngola lwa vedette te toze koloba oyo yali nalekaka na manaka na bino n'interprétaka liloba ndeko moko moyembi ya mboka na biso alobaka soko moto aze kobetela lisolo esi abetela kokata ye te bongo nde bayebaka moto alokuta Nesonga Nzila cohérence ya message na bango partout baleka bazalaki na RTNC na ba levier consommancière na batango wana ba nesoko 96 97 message moko lobiko ya bato balongwe na série wana bayei na radio RTKM lobiko ya bato bakei na canal futur lobiko ya bato bakei na canal kine na télévision na pasteur Vicky Ntseka na Zoom lobiko ya bato balongwe wana bakei na horizon 33 lobiko ya bato 2S TV bomo ya Nesonga Nzila basé koloba lelo toze ko la musa makanisi ya bato Nesonga Nzila lelo bakoki kozala le seul prophète ba prophétie na bango kokisami bango basé na bomo isala manana ya fumuki mbango kokisami fumuki mbango basé na mokila molimo ba indépendance ba yonso balaka ekokisami fumuki mbango na mokila molimo ya Nesonga Nzila balobi prophétie wana tobe na mona ino wana interprétation ba interpréter prophétie ya Fumuki Mbango le 13 mai 2000 na salle culturelle ya so musée en vie mais balobi yango troisième président ba koumela te et soko ba koumeli te mboke ko panzana e kokisami président Kabila za na combat na bino basambeli ba américain ba impérialiste nyonso na période président kei na États-Unis na New York babengisi ba soi-disant basali na nzambe soi-disant basali na nzambe bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale lokola bazali ba Pierre Mindele boyokaki ba point oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po kozala confiance na bapaster kozala confiance na badiacre na baévangéliste wana nyonso oyo bazali ba Pierre Mindele bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe veut dire aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi po ete bino ntango boyoka bokosepela po balukeli ye mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te président Kabila ye po asala mission na ye azali troisième président ya république selon prophétie troisième président soki awumeli te mboka oyo ekozala divise biteni tokobomana na ntango molai prophétie elobi bongo e prophétie wana eza na bible te prophétie Fumuki Mbangu atikaki mpona mayematali république du Congo république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance soki bondimi mboka ekabwana biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu tokontinue bozoba kasi soki tolingi tolongwa na pasi bandeko tolabuka mais soko tosaleli kaka nano tokima mbango na ntango 2017 balettre elali mbula boni donc 2017 c'est une année décisive pour la RDC année très décisive pour la RDC sikoyo wana tokomwa kobanga te tozoloba na bino ke bolongola somo bolongola kobanga parce que soki biso na maeto yebi tokomeli yango pape tokomeli ba dirigeants européens tokomeli ba dirigeants africains et ça pona toyebisa bino esika tokomi na ba mindele na biso tokomi na bango nesika oyoyo mindele esengeli basenga biso pardon mais eloko ya malamu pe avantage tozanango soki Europe alingi kondima message te pe alingi korespecte etinda ya tata keli kona sete alors Dieu lui-même va s'en charger oui parce que tokotaka na troisième guerre mondiale et ayebaka bien que si elakama mpona bango bakozwa destruction moko ekozala très grave au risque même bazanga na continent ngo au risque de disparaître risque wana biso te bato tolaki mais nzambe moto alaki ok toko boucler cette partie te balobi awa ntango tozali kokangama mboka esala kaka baélection kokumba eloko te soko
tokei ko dénicher système oyo impérialiste posa biso te. Nde na insister na bandeko bino bozolanda biso na bandako mbote na mbote bo pesa na kaba mbote libela bo banda ko se réconcilier na ba quartier na ba famille tozala na bomoko to bundela nanu liboso bosomi na biso a élection avant tout réconciliation toyokani biso banso bongo sima tokoyeba eloko nini tokosala pamba te eko risque be élection izala ya ba politicien na ba mindele nde bongo toyeba biso banso ete mundele nde aza na niongo na biso yenda kofuta biso na ngonga oyo nesika oyo tozali kimia otondi kombolanga mvale kopya RTNC Kinshasa motuna ngesa boyo namoni mama ya makambo to petem na biso ba biso kimia yango ya mapononi yango tolikito tuna boyo nini oyo kuswa moni elongo na bakambi baeba ya kana bambi bangunza nini yango amoni yango ya mapolo bezali koyanda zali korekisa soto bilengele ya mapolo bitoza na kinye mpona bayemasali maponami kotala maponami na lolenge yango ezali kobeki koyela atako bato basanrole mpo eza malamu basanrole kasi eza na makambo mibale soki maponami esalemi na lolenge oyo tozaleli lelo bayeba kokota basepeli bayeba kobima batosepelaki emundela korekipere bayeba kobima oyo basepeli te atie bango lisusu bareposant mpo bakreyaka kaka badésordre yakisa na gambi bango moko kaka bakotisi oyo akoti wana lelo lisusu aza kaka na mikakatano mpo bango barekipere bango bazalaki ya jamais wana bango susu bakomi koapuye susu bato wana donc mundele charte de l'impérialisme mpona ye mokolo na mokolo na ntina wana ezosenga na etinda ya kimbango ete liboso tose réconcilie toluka kimia ya solo comme élection mpe ezalaka kimia sans réconciliation sans indépendance élection ekoservir na mundele mpe tokotikala kozwa kimia te émergence mpe ekozala te tolingi toloba boye tozoshite ndeko donc nayebi tokomi na suka nayebi tokomi na suka soko oyambaki moto ayaki kolobela puissance sexuelle awa okotika ye aleza alakisa baproduit soko biloko nini bakosalaka pesanga ntango bandeko ya regime babakisela biso ne fusque une minute na conclure na kimia kolinga te avion kitana na bousculade ekotungisa bomo ya bapassager nalingi naloba na bahomme politique na bandeko ya baparti politique oyo boze basupporters ya baéquipe na bino baéquipe politique na bino tomonaka basupporters ya DSMP ya V Club ya Renaissance bandimaka te bango échec nyonso ezalaka kaka arbitre asali injustice comité baliaki mbongo te bokota na ino na raisonnement lelo divorce oyo boze kosouhaite ya FCC na cash yango mpenza kobakisa salaire na libenga ya bafonctionnaire yango kotobola soki ekobamba bamadofolo oyo etoboka na banzila na biso je ne pense pas mais boyeba tango Libye ekoti na nsima ya OTAN mpo babombarde Kadhafi ensemble bakanisaki après Kadhafi Libye kokoma paradis Kadhafi azalaki kosala makasi peuple libyen asomba 1 litre ya carburant na 50 centimes tango awa baétudiant na biso ya République d'Isaïe basali grève balukela bango babus baétudiant libyen basali grève balukela bango parking esika batia mituka na bango mais lelo sans Kadhafi na Libye bonheur oyo Sarkozy France na OTAN balakaka Libye et monanité lelo président Kabila honoraire alongwi président Félix Tshisekedi à côté bonheur wane monanité po nini ba dirigeant na biso tende basé ko la souffrance ya peuple congolais et ce système char de l'impérialisme matondo mingi na bino ba téléspectateurs boso ki penza lipopo ko na biso mokolo mo lelo ko na émission fait conscience tata mama siko zo meka ko interpeller bino mokolo na mokolo biso na plateau na biso ba inde to telema to yamba mokonzi bangunza to yamba nde kondombele eloko moko nde kondombele motala lobi elamusinga makanisi tango moto ya kana likanisi c'est qu'il y a pe
na ba soutien spirituel o likanisine eke kokisanga tango fumukusa so ba konzi ba sangana ba politiciens ba sangana c'est qu'il y a des formés o esengeli ba appliquer pe mema bango na boutissement moko ya malamu masolo ya mboka bande banda ko banda ko solola ko écarter mokonzi ya bangunza ko solola ko écarter mokonzi ya bangunza ko solola ko écarter mokonzi ya bangunza bota lesika tokei tozozinga na kaka esika moko moto azoloba biloko ezokokisama asiranga na plateau ya bayindo totelema avec le bata yungani akosala eloko te tomonaka yango aloba makambo ya Léopard abeza kindoki te nga moko mpe nalobaka eza makanisi na nga te tata nde mutu atindaka nga naloba tozomona mpe eloko ezokangela Léopard alobi mpe na makambo etali mboka baletre nga kuna monaka efumukusa azoreve eloko kobeta bamindele kotala lelo korona ndenge elamuki epai ya bamindele aloba na plateau wa korona eza ya bayindo te mpe aetikala kokota te biso fumukusu azondima yango te barezo mpenza eza nini ezosalaka fumukusu eloko mokili mobime ndimi me bango bakoba kaka na kozanga kondima yango kino mwa elelo maloba epai na bino mokonzi ya bango matondo mingi bongisa nde maloba fumukusu alobi te ete korona ezali te fumukusu alobi korona ezali kasi na Congo mpe na Afrika te pa bayindo te epa bayindo korona eza te epa bayindo ezali malaria typhoïde na tension korona ezali etumbu ya bamindele parce que biso na bamindele toko vivre même réalité te bamindele bazobetama parce que bazokende na déclin bazokende na kosila bakalamité naturelle wana bazomona déjà epai na bango baouragan bamoto ezangi mutu apelisango bazambe ezozika bainondation nyonso wana bazomona ezali lokola biso tomonaki le 10 fléau na Égypte ndenge tobetamelaki na Égypte bango mpe wana ezalaki basigne annonciateur kobetama na bango ekowuta na Orient toyebisaki bango lelo na 2020 oyo tozokende kokokisa 2021 centenaire ya koya ya mfumu Kimbangu annonce ya boyei ya nguya ya Nkwatulendo toboyaki kondima ngo lelo motu nyonso aza conscient ke corona eza uniquement maladie ya bamindele mutu aboye akontinuaka koloba tokontinua mpe kaka koboyama yayoya ye matondo mingi bandeko na régie basongaki biso tozalaki na cadrage ndeko na biso 9 lumière mpe bango basongi biso susu na réalisation mpe tozalaki mpe susu na cordo kivuya elongo na dipro kakonda elongo mpe na bandeko ebele bakompagnaki biso ndeko ntombele botala azalaki invité mokolo mwa lelo ngai ndeko na bino tambikoka motu na présentaki émission ya mokolo mwa lelo mpe directeur général na biso ya télévision fofo mokambi na biso Fwadi Nzakombale kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na posto ezali koya Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele